Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne Maman Lydie ou soyez les bienvenus na page ya Maman Lydie na Facebook. Bandeko na moni ba kesho zonga mbisi ya koyita oyo mbisi oyo eza poisson fumé. Ya biso benga ninga ba yiti yango. Eza vraiment ba yiti yango, eza okaka mingi te. Eza sec te ba yiti yango. Soko fongoli yango na kati ekozala na mwa mai mwa mukie, eza poisson ba fimango biso benga koyita mais na mbiso to ba mbisi ya okauka neti bomoni o nzombo eza mbisi ya okauka so bomoni yango to benga ngo poisson sec yena za kauka so ba bambi poko zoka mais oya fumé on to yitaka na et so bambi ko pasuka et parce que ni ekiko bukana. Sorry, okiko bukana donc et toi la différence na ngoya na ndengwana mbiso poisson fumé wando na saki liboso wana oyiko lamba ngo osokono ka likolo osali ngo sauce ça ola tsona mai osali ngo sauce imakitoko mais mbisa okaka oyo yo avo lamba ngo il faut vendre na mai elemba misupe ko tokisango pezana poisson sec eza ndo ozo benga mbisi okaka biso africain. Merci beaucoup. Abonnez-vous.